kozonga na Kristo mwana na mpate. À Thessaloniciens 5, page 240, 271e cantique. Amen. Avec les risques et tout ça, comme on a là-bas.
Nakoneto la manalikolo, nakoneto la manalikolo, nakoneto la manalikolo, na prokotani na mokonde na kembo koyemba. C'est Capella, non? À la fin, Yahweh a la main avec le temps, avec l'aide du Très-Haut, vous allez vous en sortir. Amen. Libota, Mosakoli Trésor, Bongo Moukwa. Nazar responsable et titulaire, il y a cellule, il y a église Liloba, Capella, Obabenga Rayolode. Journée à l'élo, etikali journée mon encore, il y a commémoration, on a biso. On s'attendait qu'il y ait au Salamadengue Salami.
eza journée moko libota babongisaki mpona koyamba responsable numéro 1 sa grandeur spirituelle, l'homme de Dieu, le prophète Konde Polo Dominique. Koya prophète na kati na libota ezalaki juste mpona koposer po babengi première pierre. Libota basorganizaki mpona kodémarrer chantier. Bakoki jamais kobanda bongo po makambo nyonso etambola malamu. Esengaki kobenga mobandisi oyo azali Mokolo Lingomba, l'homme de Dieu prophète Konde Polo Dominique. Koya na ye kati na oyo esika totelemi eza juste mpona kobriser nyonso to ya mabe oyo mokili babongisaki. Et puis tosepeli makasi na message apesi na kati ya chantier, apesi bénédiction, apamboli pe bandimi, apesi voir même na état spirituel ya makambo nyonso ndenge ekosalema du début à la fin. Vraiment toza content. Pe toyebi ke nyonso oyo ya lobi nzambe akokokisa yango. Ya mabe ekolongwa, ya malamu nde ekosalema. Totondisami na esengo makasi, non seulement po atie mako na chantier, mais akendaki pe lisusu na kati ya église mpona kotala bafidèle, koexhorte bango, koreconforte bango, kopesa pe bénédiction. Loboko etombolami ya prophète Konde Polo Dominique eza sini moko ya épanouissement mpona bafidèle ya Nzambe. Kolo akosala na molimo mpe lokola na musuni. Édifice oyo tozolinga tosala na kati na esika eza non seulement mpona bandimi ya kapela, mais eza église moko etali liloba na Nzambe. Bayo nyonso oyo mitema mpe ekotutama mpona kosoutenir église ekozala mpe malamu mpona lokumu ya Nzambe oyo asali likolo na se. Oyo baza bacollègue tosalaka na bango, toza basali ya kapela au nombre ya 6 personnes. Voilà pourquoi totandami biso nyonso awawa. Tosepeli makasi ndenge prophète Konde ekotala biso lokumu ezonga epai na Nzambe asali likolo na se. Tokosenga merci epai ya bandeko nyonso bayekotala biso, a commencer par sa grandeur prophète Konde Polo Dominique, tukiti na Mama Safala Marceline, ainsi que leur délégation pour accompagner qui bango nyonso tu. Pe tosengi merci na basali nyonso tu ya Nzambe ya liloba, bo nyonso baki kotala biso Nzambe azana bango elongo. Pe nkolo asali likolo na se akokisa nyonso esili kopema na monoko ya sa grandeur spirituelle, l'homme de Dieu prophète Konde Polo Dominique, à travers ma fidèle Nkolo apambola pe asala moko na moko. Amen. Amen. Merci. Nous venons d'accueillir l'homme de Dieu, prophète Konde Polo Dominique. Il avait passé ici pour la cérémonie de pose de première pierre, comme que vous voyez. Il a prié, il a béni les fidèles et nous aussi, les staff techniques de l'entreprise ACTC. Vu que nous avons déjà fini avec l'excavation, demain, avec l'autorisation du prophète Konde Polo Dominique, nous allons relancer les travaux pour qu'on commence déjà de faire des pluies, des fouilles pour des poses des socles et on avance pour ce qui concerne la fondation. Donc c'est un peu ça. On est très ravis. Pour aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis par rapport à la bénédiction que nous venons d'accueillir des prophètes Konde Polo Dominique. Donc demain, c'est le lancement des travaux. Merci beaucoup. Sûr et certain.